Sinkwedwe, siku malela. Sinkwekwe, siku malela. Santa mia siota, santa nyewe, sta mi sta weana hana siya pena. Ima santa we sta hana haina. Ime hana waina santa. Uspatela pendant 13 ans. L'accent a bisika au futangai. La kelio, la kelio, la kelio. N'est pas la kelio. Au moment où on entend mettre la bisio. Au moment où on entend mettre. Donc exploiter bana batu, après ce qu'on va nommer on la justice. Non c'est à l'état. Botala makambo. Toute la famille ba tindinga na ya kozong sila malédiction ana. Donc na ya kozong sa malédiction ana na yo moko na orchestre na yo 1000 fois. 1000 fois. Solo ex-président na yo. Voilà ça moi na na biologique ta. Ako modi ngai ta, ko modi carrière na ngai. Ozo comprendre. Maman za la morgue, ye ko ta so modi ngai. Na saleni. Na saleni. C'est une peine parquet yo ko to zozongi sa sous revanche. Na tirani makolongulu, c'est symbolique. Ça doit peine na c'est. Na modi. Au menu de cette émission, nous aurons à parler beaucoup de choses aujourd'hui parce que actuellement, là, comme vous me voyez, mesdames et messieurs, Nazali, vraiment quelqu'un qui vient de traverser Moyi, embouteillage, réalité belée. Je viens tout droit du parquet général Yamatete. Parquet général Yamatete, c'est depuis le mardi passé qu'on a arrêté l'artiste musicien, l'ancien du groupe culturel Pays Vie de Félix Oazé, quoi, au nom de Sudden Play. Sudden Play. Je sais que tu peux et les autres, Balongwa qui est pas Félix Oazé, comme vous le savez, Kendaï Kosala et Lokona Bango, ont préparé générique na Bango na Kombo ya Sidi Koti. Et il y a tellement d'échanges, il y a tellement de discussions, il y a tellement de problèmes, de choses qui se passent aux médias entre l'artiste musicien Félix Oazé et ses ex-musiciens et le président Oazé a décidé de faire arrêter l'un de ces artistes, de faire arrêter l'un de ces chanteurs, Nakombo ya Sudden Play. C'est depuis le mardi, Oazala qui a arrêté na parquet général Yamatete. Et j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. J'ai vraiment beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Soki, musique nabiso, et comme yo kene na marambu ya boye, na habité, Soki lobby héritage nini, bato baza présent lelo. Bato baza présent lelo, baza comme ba leader, baza comme ba chanteur, ba danseur. Lelo baza présent lelo na habité héritage nini ba kotikela na ba o ba royal lobby. Héritage ya kofinga, héritage ya kokangisana, héritage ya manque ya respect ou bien héritage ya makambu nini ya ba problème nini. Ça fait tellement mal quand nous sommes en train de dire certaines choses, mais nous sommes obligés de dire la vérité car la vérité même Félix Oazé quoi yemo aloba que vérité ce que baby sio bilamba supporter kaka parce que la vérité. Donc toi na choité. Tout ça toujours quand on a batté de l'autre côté, nous venons pour démentir l'information qui circule partout dans les réseaux sociaux en disant que Moto Nangenge Edingwe, champion du Congo, champion du Kinshasa, tenant du titre, n'est plus à Outiko Koufa. Tozali ko démentir l'information là c'est faux. Edingwe Moto Nangenge est bel et bien vivant. Azali Nambetu ya hôpital, Edingwe Koufite, Azali vivant. Mais Babengi biso pona kolobana biso était l'émission qu'on a fait dernièrement avec un frère ici, Tolobaki, qui est pour Nini, Edingwe, Aza malade gravement à l'hôpital, Mazali Kobenga papa Sassou Aya Kosungaye. Azali Kobenga Brazzaville, Aya Kosungaye. Azotanga Kombo ya Gentiningo Bilate, Azotanga Kombo ya Fachi Betante, Azali Kotanga Kombo ya Vital Kamerete, Kombo ya Samalukonde, a sauté Bango tout. Directement, il est parti. Citer les noms de Papa Sassou et les autres, toujours dans Brazzaville. Pour un bino congolais, Bobosa Naramakambula, le Manguboye. Bino Bobosa ni que nous allons développer ça tout au long de cette émission, mesdames et messieurs. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire ici. Ça complique. Et aussi, on va dire, ça fait tellement polémique.
là nous sommes dans la musique, ça fait tellement polémique. Est-ce vrai que l'artiste Fally Ipupa Aya, Nakatia quartier international, il y a Koffi Olomide comme danseur? Oui, ma danseur, je vous salue, tous les danseurs et danseuses. Je vous aime, je vous salue. Moussala bien, que son âme repose en paix. Lambio Montonanzambe. Lambio Montonanzambe, chorégraphe, grand danseur. Toyebi Asala Moussala na bien. Toyebi ba chorégraphe belé. Basala misala bango bien, sokika babina rabia basala misala bango bien. Ba danseur est belé le na mikilia poto ba danseur est belé na mikilia poto lo ba gagner ba vie. Ba vie. Biso na Congo on est to négliger ba danseur, mais ba zapé ba grand. Mais est-ce que Koffi Olomide azwaka Fally kaka po yebi ko bina ba zoy na mama koyemba te? Parce que lelo ba lo ba na biso ke Fally ba zoy na quartier latin kaka po yeba ki ko bina. Mais pour na mama koyemba Fally ba kontaka été. Mesdames et messieurs, vous êtes dans une très bonne adresse. C'est tout un faux votre champ de valeur. Il est en train de réaliser cette émission. Il s'appelle Dans ma vie Kabeya. Je vous salue. Également, je salue toutes ces personnes. À l'instant même, au Baota Labiso direct, au Baota Labiso en différé. Moi, je vous salue partout où vous êtes. Là où vous êtes en train de nous suivre, moi, je vous aime beaucoup. Il dit souvent des choses sérieuses. Ça fait aussi polémique de voir que la sortie médiatique, il y a Veuve, il y a Pouloulou, Coco Bikote, Bikotele, c'est ça, Coco Bikotele. Ou Abimaki a sali sortie médiatique pour nous révéler Bamakamo Moussousou Oyo, Totikala Koye Bate na Liwa ya Chiko Pouloulou. 2 ou 3 semaines après Liwa ya Chiko Pouloulou, to salaka émission na ndeko moko o ya révéler ka biso makambo Oyo. Peut-être Toye Koyo Kango na retard, mais Yesa Lobango na biso. Il est avec nous. C'est l'homme de moment, lui c'est Rondekita. Rendez-vous na Kitata. C'est lui notre invité, mon frère Rondekita. Mbote Nayo. Mbote Dona Konde, le grand journaliste. Bonne santé. Santé qui mène Angola Nzambe. Nzamba Zobate la biso to bien. Nzamba Zobate la to bien. Bah bisa ngabe uti Brazzaville, on zaki na Kinte, uti Brazza. Ouais, tu vas na Brazzaville, tu peux essayer maintenant soit Brazzaville ba Mbote. Donc voilà. Pour ça les gens les bien na Brazza. Très bien. Ce qu'on pense pour les Alandais, na Kinshasa awa, au Katis avec beaucoup de facilité et puis qu'on a peu au comment la facilité, au Zongi pe la facilité, les Alandais mort ou complications à la rater. Exact. Ah, c'est bon parce que bato mususu balingaka kobebisa réputation ya Bichingo bilana biso tracasserie yo boye ça va on habiter bochanase. Bon en fait mboka na biso eza na ba problème ebele makambo ebele oyo au monde na ntena mukili a au monde ngo. Donc il y a plusieurs réalités mais tout ça tout message na mboka na biso Congo na biso yangwana donc voilà. Voilà, Congo la biso yangwana. Dans ma vie Kabeya, donnez-nous cette petite vidéo. Il y a Edingwe Motonangenge Nambeta à l'hôpital et sa femme confirme qu'il est toujours vivant. On se retrouve juste après. Akoufité, mais partout balobi Akoufi, Sangwe Panzani balobi Akoufi, surtout émission tout ça là qui n'a dernièrement pour na koloba qui a abandonné
ndenge bato bamonaki émission wana balobika akokokisa sous des jours te babe akufi mais jusqu'à maintenant Azana Ikara vivant, tu peux dire quoi? Bon, pour moi déjà, je suis désolé parce que le peuple congolais est un peuple très compliqué. Mais tout le monde dit que déjà sur internet, kufa na déjà bandakala. Donc mais pas si la que aux vivants, au cas sangono ko kufi ba vraiment bengo na téléphone que on est ni no kufi. Toya pas na bino toya matanga na yo mais aux vivants. Donc biloko mbongo et ça la mara na Congo. Hein? Jean-Claude Van Damme pena vandi to Arnold Schwarzenegger ba obenga allo Van Damme Tokyo kufi mais ndeni oyoki ke mutakufi mobengi suna numéro na ye mais nga na benga pululu tant pululu akufa benga numéro pululu tondo sola pe era kufi ouais era kufi na bengi pululu to pe sola pe na kati bena bisi batu no pululu aza vivant toto soane siko nzoka aventurer mo bozo za kinani aza na téléphone na ye. Non, il y a tout le monde qui a dit allô, mais je suis condamné, mais yo bazo le beaucoup fi ngana kutu na biso ko fité yepa soko lo bani na ngwana na oyo kateka mais ça la tout ça l'émission mo pour démentir pour ka bato ba di bal bazo benga nga bato bazo kende soki mon col soki wapi na nini kuna babi okufi oyo ki benga bango ça l'émission na katipe na bengi na ke na NTPC na komi ke non pour le kufita vivant à notre soanae mais bato mon nga nchoro donc na mutakufi ya solo ana za déjà kuna bazo so corps bazo na ona cinquantenaire mais yo wana batu ke kulu la kufite bima aventurier ma réseaux sociaux et na Congo et comme ba aventure réseaux sociaux en réalité zanango canal moko bien pour na ko informer pour na ko éduquer pour na ko instruire mais biso ba congolais to bebisa ka sens ya likambo voilà do atali comme ya ngo ya malonga mais biso to bebisa kaka au moni bango kutu bande comme suba sela ngo kuna ba cadre moko mabe plus élevé voilà mais biso bena ce que to continuer buzoba buzoba na kati c'est pourquoi au moni que ba koloba ke edingwe akufi mais place wana so to me ko raisonner azana image ya Congo na biso OK azana image ya Congo na biso comment on a que bato ba nous publier que dingo akufi ils sont comme ça biso pe muke moko boye comme ça so muke mon net citoyen incapable ya ko gérer par rapport à maladie na ye mais or que biso za pays mo munene to za reconnaissant na bato belé vraiment ba on so va servir mboka oyo dernièrement na tout monde a image moko ya mutumo papa mo mutu apuki mambangu OK ki mambangu ala sira mobutu abanda ko ki mambangu basaka course mo ya bato apusu après course na bato apusu l'état est ko intéressé bon que non athlète mo fa ba ki makuna metwana bato tibino ko boki mambangu bien boya to former no ko bokima baso ba père ba kima kitoko ba na ba médaille ba père on moni mutu apusu mo ba même mabaya mo boye tala mboka o va se retrouver balia bango bambongo mais ngana tuna ki odona esala kanini yango ke komona mutu a servir nation après total eka boye na ba pasi mais ata l'équipe na TV ministère pe ko sala eloti ke non des ministères zakab ba monika omoni batumsu batala la télévision ezala pona luka makamabe mais jamais basi batala pona luka makamalam ande total le to moni ke non edingwa za malade bo benga kingani bo zuye boy tala lelo intervention e sauva ba artiste ou sauva ba clés na biso mingi ezaka ba décision ba maman Olive ba maman Denise ba to akota makamona personnellement mais sur la nika ba ministère maman nanga na ba te soki bazwa mbongo te soki ele konine sala bango mais il paraît que Dingo va finir parce que la marche au tel que dernièrement marche ya ba opposant il faut dire certaines choses de la vérité marche ya ba opposant au tel que dernièrement ba monaka Dingo ayaka na marche wana asolana Moïse Katumbi asolana ba opposant ba moni Dingo et à partir des jours wana nde il paraît que notre pouvoir en place est final parce que bah Monica a contre pouvoir en place parce que y a Zamutu sur à s'afficher si comme moi c'est-à-dire que non aza pour batouana bon soko lo bindengwana comment tu prêcher un exemple le loto moni bato bazali na tango Kabila il y a eu des musiciens au basaki campagne il y a Papa Tshisekedi OK non bato tout ba soutenir pouvoir ba mninga mamsu ba ozaki ko soutenir opposition net mboshi nani o somono aimbela Papa Titi Marie-Paul neuf attaquer les ballons Marie-Paul aimbela Papa Titi
Lelo sikoyo tant le président Félix a comme un pouvoir. Est-ce qu'on a reconnaissance dans Moutouana? Très bien. Est-ce qu'il faut qu'on dise que bango pour yembeli? Non. Congo est habitué nyonso, ba parti basé, ba parti c'est belé, ba to position bazali, ba to pouvoir bazali, mais tout ça ba ennemi tout ça ba tout. Biso to ça la cause moko apona ko sunga mboka na Congo. OK. Donc ça que ceux qui a ça, lui il est champion. A ça la ba preuve naé, après ça biso ba lokumu. Lorsque on moni bena na ba image, malgré tout le monde a ba bambe na mabele ba oboma bango. Mais surtout bon Congo par exemple, Bimisi Katier na bango États-Unis pe Bimisi Golbert, biso to bimisa Et dingwe. Et peut-être to bimisa dingwe ko sala ba jeter. To bimisa te ke poto mona ba tombe ba bambi ba bomi mbala mon non. To ebika ko sala loko. Spectacle ko sala ma. Papa. To ebika Golbert ko tindika ina singa, azongi kuna pa, azu atombola bambi ba dingwe na kufie. Maintenant dingwe ko teli mara so betika fanfan kaka. Pas le on est en bêta wana. So à côté ça vient Golbert vient atali le colopa. So peut kana pas matié penzete. Toi sir nango. Abinisi ne tout le monde ba eto ba jouer pena ba Cameroun wana hein. Tout le monde peut ba drogue na Côte d'Ivoire. Ah peut tout le monde peut ba Chabani nonda ba loa do yé pas za bongo. Depuis que ce on ba biso pe dingo na biso pas ali pas ko bunda pe. C'est notre catcheur. Et puis il y a blague qui a kena ba combat na Brazzaville ba ngola bêta. N'importe où t'allies Michopo, oui bien. Voilà. Alors, donc, ils ont pas fanti, ils ont pas bateau, ils ont servi Mboka, parce que si on a pas un sur le quartier, on va payer, on va payer Dingoaza. Merci beaucoup. Maintenant, les lorsque on a payé, Moutonga Bank, ça a vu ce côté, on a qui paye. Ils ont quand on sort la Bible, David n'a pas été Goliath, maman total abono David Obela. Allez, Israël a monté qui fait David. Et quand tu hôpital. Mais bon ma Goliath. Et tu as bêté la maman Goliath. Monté, bim, ça veut bien biquer. Voilà. Voilà, ce sont des exemples à suivre parce que Lelo et Dingwazali référence il y a force dans Congo. Référence pena batamakasi dans Congo Lelo et Dingwe moto na ngenge. Même là masola ba match. Même masola ba match. Voilà. Même là masola ba bitumba pena bobani pena na matete basala loi moko kuna na matete. Na mte so e bango. Loi moko ezala matete ko bete Dingwe tato bimi maître. Oko beta été? Jamais. Ata fingo ayi na no fingo dona bembe na yo to so fingo yo. So sisi ko simba yete. Simba yete. Asa énigme. OK. Na matete loi ebima tous les dojo ba ebiango. Atoza makasi na nini komeko bete Dingwe te. So ka obete Dingwe po yo moni ko makasi ke no asa vie asa lembini na obeta obeti c'est bien. Mais lobby tous les dojo matete ba luko beta bango. Après ça, le coup, c'est l'image de Dingwe. Dingwe, voilà. Mon tour est bien. Moi, je comme dans ma tête. Faut tout dans mon Dingwe, ça va. Donc, les losos qui va comme il que bangana mona ma tête. Mona ma tête, donc n'est pas bête. Donc, quand ça dana mona ma tête, da ko ça na katina edingo, ko ça na edingo katina yo. Papa, mon tout petit moka manqué ake ko lukaya kuti petit ngwa zate. Akuti maman na bangwa zo lamba. Hein? Maman Zolamba pena donc ils sont mi pandi et ceux qui ni yoka lituka pena ba matuko e kemba wana pena monte zo pele lokola volcan. Maman dit ngwa kitaka nzungu tiena se avandeli makala na moto. Nous parce que maman omoni mwana na lukela makambo ce mwana yo yebise maman na ko piquer crise. Ah il dit tala il dit ouais ala plaisir. Ah il dit. Donc tala le maman lo ki ouais c'est repiquer. Il dit il faut se rétablir. Alors comme un vrai kimbangiste on dit c'est ma kimbangiste ouais. Ça lui a plaisir vraiment. Merci à papa Simon Kimbangu. Bah tu église de rêver bah koki ko bongo le Dingwe mutema te mais quand même yo récupérer vraiment à bongo le mutema venir à solo vraiment tina mbete hôpital à zo vanzembo ya kimbangiste qui toko makasi vraiment. Voilà, ici il fait tellement très chaud à biso température là tellement likolo. Alors en tout cas Dingwe moto na ngenge kulutu na biso père na biso vient na biso Dingwe moto na ngenge ba bon rétablissement na yo. Nous savons que non ata biso batamukili totiki yo nzambe oyo sambelaka oyo yebi ki existaka akobikisa yo a plus force au vivre na bané oyo ya pesa yo. Tozaka na matete mesdames et messieurs tozaka na matete. Est-ce que la musique tant qu'on va tangisa biso musique na classe oyo ba note ezaki do ré mi fa sol la si do si la sol fa mi ré do. Quand nous apprenons la musique na classe ou bien tant ba mise ba kena tanga musique na ina ba esa bango que ceux qui muta maudire yo na musique c'est comme ça la succès te. Musique lele combien qu'on maudire que tala mutana ko sala sous succès te combien qu'on maudire. C'est comme ça que nous allons évoluer combien qu'on maudire. Qu'est-ce qui ne va pas entre
Félix Oazé qu'on a cédé play. On a outil parquet général. On a outil parquet général et à ma tête comme je suis là. Mais avant que n'aille c'est même Ramnazoui, na moni na parquet à ma tête. Dans ma vie Kabea, donnez-nous cette petite vidéo. Est-ce que musique est comme il y a un maudire bateau. Et puis on se retrouve juste après. Rendez Kita. Wana dobenga ngo droit de réponse. Mission azaki pa waze quoi. Ayoki président ex-président na bango lobi ka maudire bango basala succès na Kinshasa ba mona bango. Yepa yeli susu awa longoli na ba sapatu makolongulu mamutu e yindi. Alobi pas maudire Félix Oazé quoi. N'habite mamutu ndenge zo le kaboye. Yo ta ke mbiaka. Ozo ça la lecture ndenge. Lobi ta on a mon image malamoko ba film belé défilé nga na Elongia. Ah bon? Oui. Ba film belé défilé nga na Elongia pona olobake. La personne na mbote na Weranson. Voilà. Weranson na personne mbote siko zali parce que séparation o etika ba blessé mingi na Congo awa eza jibe na wera. Très bien. Etika tokolo banini. Donc Barankin. non, etika somo moko koleka ba somo nyoso to mona na ba séparation. Voilà. Parce que bango babandaki ensemble babimi et comme na tamo ce que sengi ba kabwana. Mais batumso ezali kutu keno o abimane na ndenge no abimi na ndenge na ba sangana après ba o kabwana. Bien oyo ayako kota pa oyo. Très bien. Na lobi ngo pona nini? Pourquoi? Wera tango wenge panzani. Wera konda makasi. Abandai komona te à faire face à la séparation dans les vraiment séparation d'amitié dans la mutu aux camarades nayo voilà beaucoup la ganaye pour jibena wera bazalo ba mapasa so ba éviter il y a des images bazalo la tabilamba ndenge moko bazo kata basuki ndenge moko bazo la manette ya quartier ndenge moko. OK. À cette époque bano kata ba pink buki pink buki donc auto ba fibi ka mwandambo ale ba fibi na ciment moi suki tike na ciment wa ale ba beti ba net ba obetem subilo mo bimilo ka ba gilet ba tie ba toile mo awa donc bazala ki lokola ba mapasa. OK. Alors séparation ndengwana ezaki séparation moko en tout cas très grave parce que ba kolaki balabala moko vraiment ba mi penza. Mais tant ba kabwana ki il y avait quelque chose comme Wera logo azakana yane ya Mosali ya Nzambe frère Patrice on a pesi mbote. OK. A s'impliquer qui makasi na séparation parce qu'il affecta les kinaye. Au même makambo ba osala ba famille za na kati. Oui. Oh ba séparer na makambo tous les deux côtés ba osala ba famille et na kati. Ba côté ka ba rankine pe ba famille pe ya bana ya bakoko ba koko. Voilà. Tanga Bible au mona. David basale ma bébélé. OK. Basale ma bébélé mais a touché ba tonate. Mais tikela moine Salomon bise monyo mutu mabe. Anyo na papa na faut rendre compte. Au moni wa Batiki ba kitani na ye ba ya ko venger. OK. Donc au moni auto sala lelo. Redi ayembaka nze moko abi carrière ya moto si la commanda l'état pesi la si malali wana nga na boyi bana nga basambwa. OK. Bayoka soni na likambo ya papa boke bana ba makambo bosala ezotika bana ezotika ba famille. Wera de grâce azaki na grand frère ya pasteur amemaki na ba prière. OK. Ils ont eu des messages na kata prière comme étant des révélations de Dieu par rapport à cette séparation. Très bien. C'était des éléments prophétiques. OK. Au moins 4 révélations. Parce que JB Force c'était comme si batala qui contrat producteur. Oui, on avait aucun producteur. Aucun producteur. Alors, il y a un zembo pété au bout de JB dans le terrain. JB a fait de l'amour. Dans le terrain. Et puis, ça sous Titanic. Titanic. Oui, on a un album. Tu as un Pentagone. Voilà. À chaque fois, il y a un album, il y a un album. Na kata makamona, on a compris que va corrompre bango. OK.
Parce que Ouera, Moutaya n'a l'impélé dans le mouvement. Mais séparation, il y a l'impélé qui n'est pas JB. Pas JB. Voilà, très surtout ça. Et nani Burkina Faso ngwashi webika mpangi plus mpangi teka na mpangi mutabandu pena donc aucun n'est jamais pas JB. Mais Burkina Faso akekuna. Voilà. Ba patient. Yango Ouera lobi, tu peux me quitter. Sache qu'un jour l'avenir me donnera raison. OK, très bien. Nanda babiloko lobi. Très bien. Bake basambi pona kombo wenge parce que bakende ko samba bafunda naki. Pourquoi on rate maison mère? Parce que bango ba mobabi ke o ezali wenge musique à maison mère. Donc yango nde kolo wa wenge we sali ba wenge. Bango wa wenge mususu. Tant bakende ko samba leta kati makamba bi ke mukolo wenge azate bo ba camarade. O ko sala wenge li papa. O wenge li baya. Wenge ndaku, wenge ventilateur. Eza patrimoine na bino ko sakelo ko bino nyonso ba wenge bien mais o wenge kumbela. Ba wenge bi makebele. Yango wera lela na nzembo wana soki abi sakara de koute ba ba gagner procès pa na mabe na sala bango te na pesi bango kaka merci na zonsi ka matonde pa ya nzambe musique to buna la musique ngana oka moi bon mon vieux Félix na oka moi trop parce que il faut ça na ba conseil oza maele makasi pilote akumba mutuka akumba voiture te na ebité soto ebielo quoi pilote akumba voiture pas ko pumbusa ko bwaka ko kuna ye ba senga ke fo chauffeur vitesse eleka kwa me manager loko eza mabe donc soka wuti akiti pa ya fandi ba kumba ye po niveau me makoboka pour akalite komi ya a pumbusa donc niveau maele na yo ba toka biso ba kandeki ta photo za pembe na poto ma yele makasi. OK. So problème neza ke on doit faire face na makambo oyo batu ba ko conseiller mais na ngo pe so conseil. Et puis, dans l'image, au binomo bobimisa, vous avez un teti, vous avez un kakate, vous avez un plus méchant, mais tu as oisé quoi, au calaming, tu as awa, auto limbi sa kofi. Ouais. Oh, bah tout batel, mais mission, que non, yo le baki que avant yo na ebo yo kana, il faut nzambe na satan, ba yo kana. Mais ezanini, ba philosophie bozo pesa. So biso to eto bina mino contrairement bo ba non. Yo contre ngai pour na nini boye nzamba pesa bino maele mais biso pa pesa biso maele lilo banzambe obozo tanga botanga ngo bien te biso to tanga ngo mamwa malamu ko leka bino so to sabino ke botika to expliquer bino bozo tsaki tetinde ki mutu makasi nzambe na sata basola comment tanga bible histoire Job babi sata bande ko telengana akute na nzambe voilà nzamba tuni yo utu wapi ote na telengana ngai atuni est-ce que moni moi na Job oh bon na moni abanga ko kapo tcheke ba plan bon ça va au sol uni mais bon kene mekaye mais ko simbelo ko boete oui bien go donc tant ya ye ko no ngana to solati satan nzambe ba eza déjà erreur pour nzambe na satan ba sola déjà ba kuta na ba sola nzamba loba na eke misala oyo ko sana mukina suka na ngona ko juger yo je vais te condamner au enfer. Même si vous comprenez. Très bien, très bien. Donc Satan n'est pas tambola na likolo na bakuta na mobena nzambe na ba ange ba oleka pe aneni ya omoni Satan te yewana. Ah mais vie to kange ka mamote to kangete. To kange na suka mukili poto yebisa ke déjà que non, a osala juger na fin. Donc so to kange siko ko simbate sko tango ya lobi ko non, to kolobana na ye kaka ti mu ko nzambe na Satan ba oloba. Alobi la na erreur. C'est que les autres comprennent que si tu as la boyo, pas si on doit y avoir le kangabo, quand le grand pote est mort, il y a bien de ye. En tout cas, Tika Bamba Samoussa na bango. Voilà. Après, il y a na Mukanda Mathieu. Alors, je vous ai donné le pouvoir. OK. Il y a quoi nini? Il y a quoi chasser. Et rien n'a biso ko sanini. Ba lier Satan. To lier, est-ce qu'on a fumé la lobby? Les lobes peuvent prier les lobes Satan, to ko lier babandi. Lier, bo lier. Nanze mo pe bani to ko lier, et to lier, bou. Lobi na tonga fungo, mina fungo la gai. Donc Satan va liaga ye mais va chasser yende. Ba liaga ete ba chassa kayende. Voilà, ba liaga ete ba chasser yende. Nzambe aza omniscient, omnipotent, omniprésent. OK. Mais so to bi Satan bima awa to bimisa na lupango. So bima kete mai na ngambu kuna. Ata biso ba joba bengani nga shebango ha. Ngayo na zasko awa. Azasko na ngambu. Mais to kangete, muto kange azali. Batu ba kange baza. Yo kanga Satan. Amakasi. Deux ans makas. Donc tout ça la erreur. Il y a un monde qui cabal juif oh yo m'a belé bimino to kuta ba débat on te mais on peut ça un éclaircissement. Ce qui n'est pas que nga za rande qui dans une relation na yi. C'est que vie mon le lobi wana ko lo bango te erreur. Mais yé logo la
moyen muta touché à ça te net makambo ça là oyo akosa ngo boité tala attitude ya wera na JB mon frère tolo ba la vérité oyebi tango JB na wera ba lobani awa ba sala banzembo bato ba ko bima ba biboluka ba image au monde que JB tira ofinga wera te wera pas tira ofinga JBT oui exactement ti le lo ba loba ngo Olandiango très bien ba finga na te ba mami balé vie suki ndengwana mais tala bato ba komena niveau ti on ko ngana kufa ya te tout le monde exemple là on a papa Wemba na ba emene ça nous a pas enseigné et t'es bisoté mon frère c'est ça musique ezali ko samba te musique ezali ko yemba ah nzambe na ngai omoni Congo esika to memiango OK to commission politique place union sonne esika politique ezate to coach en politique oyebi ba président na problème na mongo ezani c'est quoi est-ce que we ranson ebe que lobby fallait faire encore simba qui Congo oyo OK est-ce que Kofi ebe que un jour fallait muto simba monopole ya Congo pe international ba eba ke ngote pour la ba petite photo nyonga bango ndie bato bakenda ki bomango ko photo nyonga ga bango mais bozo ba te que bino bato bozo ko préparer génération à venir ne to ke na classe to ke na kotanga mais ce que nous avons dit, les professeurs sont les pauvres, ils sont comme un bon les professeurs, voilà. Surtout les citoyens, ils sont la primaire. La primaire, messieurs. Papa, pourquoi ils sont là? Mais ils sont ici, ils sont ABCD. Conjugaison, ils sont là, tableau, ils sont là. Comment on a 20 à 30 ans? Est-ce que revendication, il y a certaines places qui sont normales? Mon frère, nana lingite to kena ma revendication tala lolenge séparation et salami bien te pona nini on ba no boy ce sont nos parents OK oyebi biso zo ba déception na ba makambe belé na ba église makambo ça non seulement na ba musique na ba église ba bengi yo frère nzamba bengi yo otiki nyonso tu dois tout abandonner na musa nzambe salaire et raté au koti oyebi ko ça peut 10 ans kuna après mo ba benga na bango babu to ozandoki mais foutu tous des comptes financiers pendant 10 ans pamba obimisi ko ebisanga bango bazo réclamer la vie toza totalement mis tout caté to nyokama tous mais surtout bito question de débat intellectuel ils ont bénéficié de beaucoup de choses au baolobate OK comme na banda kuna bango basala kombote kombo po jesaka bana jesak ayeba nyango na cultura voilà donc ce Félix Oisio kwa ça qui orchestre je sais pas les gens qui que y a des gens qui très bien donc bah ça ba échange au ba na talent na bango au peut ba na eloko boye et leader a payé prix na qui leader et puis que leader après qui leader OK a payé prix na quoi ko payer et a sali bango au ba komi bon bien que ba zuite ne ba no kanisa moni bango ba zo kanisa culturel lo wenge bon qu'est-ce que monsieur na ba wenge te na beto sko li sola wenge Burkina Faso so les labi que bato ba vampire bato ba mabe bato ba non nyoko la biso to so kana biso loroté to kenda ba poto to so ngame to so re loroté oye bien ngoté to longo wana to kena ba ministère na biso na nyoso to sala a ba pesa biso loroni via mutu za maboko nzambe via mutu za maboko mutu te bien que makamsu to réclamement c'est pourquoi na bi que de part et d'autre kota ba président ba ke to so boko la bato oyo lobby ba kwa simer ba charge au biso to kotika au biso photo sala ba continuer ni na biso très bien Jésus azaki na besoin ba te bêter Jésus azaki na besoin 12 disciples pour conquérir l'humanité tout entière 12 papa na 12 wana alanda misusu ba traître ba aventurier Pételo moni pételo pételo je sais que tu peux akata litoi oh azaka nani je sais que tu peux nini Pételo, en tout cas, il y a Jésus, il mystique. Mais vu que Pételo a tika mouvement, a zongé la pêche. Ah, zongé la. Oh, quand Jésus a d'ailleurs, il dit ah, mouvement autolandais qui peut faire un d'ailleurs, ah, et s'il va venir à Bissau, il va te couvrir à malhérer. Zongé la maso, Pételo n'a pas un master, t'as la pêche. Mouvement autolandais, il m'a manzambo, ça vous sauve à Bani, non, comprenez? Toi, que libongo, tu peux comme ici. Bah, quoi, t'as peine à nos péchés. Boutou mobimba elorote. Nzambe. Boutou mobimba elorote. Jésus abimela bango. Yemei. Abina bango bolobini ote banini susabo bwaka. Ba bwaka pa mbisi ya kosakana te. Ayebisi Pierre. Nebisa ki onini. Obosel mamna laka ki yo évangile. Tika mambo yo. Tika makambo yo. Tika mambo. Au moins to péché ensuite. Somoni musango simi on te tika no kaka. O tiki biso to zanga makambo to ndo sa to tika na biso to mona awa pena.
to kondana mutu te to tiki kaka to koti makamususu so mone simba to tiki na yo Pierre pena péché pena bazuité Jésus deux fois si bango alandi bango Pierre zonga masolo papa obi niveau Pierre comment nango Pierre comment na niveau c'est que ça bibembe donc so va na parler ne kana tonga batu ba yo non dona ku fito ke kuno ke c'est que ça ayepe bo c'est que ta niveau mutoana. Et dans tout ça, on est quitte. Je pense que Makambo Lobi n'a pas exemple au mec un peu qu'on souligner. Ah, c'est vraiment très très important. Et dans tout ça, na au Kolobani na Félix Oisé quoi, puis au Kolobani na ba. Na zo bana bango nyonso na bana Félix Oisé quoi. Total ki ba guerre ba wenge. Mais bota le sikani bato ba gagner ki attitude nini bazaki na ngo gagner. Bo ko le ko yo modir ngate. Nyonso bolo ba pamba. Nyonso bolo ba pamba. Pourquoi? On t'appelle ça succès et ça nzambe. Mais tokeba, nzamba lobi atie ba parents liboso na biso. OK. Abike parents azana pouvoir ya ko bebi sa vie na yo. Soki otosi ba parenté abi obéissir à vos parents ezali commandement moko avec bénéfice. So lingo bu ou mena mokili o tosa ba boti na yo. Donc wazie quoi pas na banga za ko moboti na bango. Parce que na niveau musique nenge bango ba bimi to biki ba bana na ye. Et comment ba débat to faire à mon azamo na weraté na kata makama na biboyo kaka nzembo ya chanteur Switzerland. Yoka kolela ya bana. Ce qui fait la mona za mona tabi na ko yemba ta Adolphe yemba ta Adolphe a mona weraté. Yo mona Adolphe sala vocal. Yoka kolela ya bana fait recherche de pour. Comme nous azamo na été. Moi ne comme exaucer. C'est souvent tout ça ba débat mon gars ezanga tina ya bana mike bilo mo ezanga bon. Très bien. Il y a un conseil dans les alliés que tout le monde a coûté guerre à Wenge Zandingonate. S'il y a des plaintes, bon retirer en haut. Bon bête musique. Mais ma cambo le kiwana, ils ont ma cambo très grave. Bah tu belé bah comment la masangue c'est qu'à kendaka. On les passe à ma kabakene comme ça, les comment ma kotonga na ma kabakin. Ce sont les sorcelleries. Et c'est que toujours fan dans des konanga. Beaucoup ça va groupe baninga, beaucoup ça peinture, beaucoup moi quoi ça on a mutu ma bête sorcier. OK. Yesu ayeka ambu mambe. Bible le bango, mbu mambe azalaka. Mais si vous avez un peu tout ça, tout le monde a eu. Il y a aussi guerre, on les a déclenchés. Il y a aussi un mouton qui s'est fait dans la route. Ils ont avantage. Ils ont envoûtement. Si vous avez ça, vous avez des libotions par rapport à ma campagne, vous avez temps. Si vous avez comme bête ma soeur musique, comme vous avez tout le monde papa comme vous avez bananaï. Combien vous allez ridicules? Papa comme il ridicule parce que papa on y a moutamaïle et autres comment on mendimake à ça moutamaïle. So maïle les côtés de la confusion. Oui papa mon batanga mais c'est livingi. Mais c'est livingi. So gars, et vous les enfants entrez comme ça. Mais bou bana babimisi coupa livingi, babimisi coupa livingi. Bon mon école livingi moutamaïle botas ko couper na yango. So oh livingi tanga mais nini boy. Et comme je ridicule, comment douter na wase quoi est-ce que ça peut na maïle solo to. So bana ba on besoin la vérité net babilo on yoka oh non loki ya koloka biso te Bible lobi la malédiction sans cause et sans effet. Ce qui est en cause ata boleki na TV bolobi et ko soit. Ce qui est en cause te ata bolobi pété ko soit te. Nzamba sala ba parole n'est automatique. Merci beaucoup Randekita. Je pense que non vous avez compris comment notre invité a eu à définir ce qui se passe entre les anciens Yakitura pays vie na grand frère na bango na papa na bango et ce que nous allons demander. Nous demandons que la paix. Nous demandons la paix entre Félix Oisé et la paix dans la musique. C'est très très important. Ce qui va au Kabwana. Au Kabwana n'est pas malamu que bakitani bana ya oyo ceux qui bakutani papa na biso na papa na basalaka musala ensemble. C'est pas un problème. Nabi wera pona shonga na place na chité. Alobi boye. Corrompre nos bateaux mokili. Voilà. Mais Dieu n'a jamais été corrompu. C'était comment? Tant que Bakaboni, Jibe Kepoto, à côté de la Loris la Congolaise, voilà. À côté de la Batouba Mère Malou, à côté de la Batoutou, à PC Mère Maka, ah, Joana Fo, Moutumabe, Boyna Boya, Lobimakamunyo, Solobakiwana. Où est la intervention rapide à boire qui va Loris la Congolaise? Batona ba salé miso ba bi longola ba komola so ba nzemo na to biso to tinga go poto boire. Zo boire ki mutu libanga, ma longola ba nzemo ba komola biso na ba nzemo na yo. Nga ba lokanga na vite papa. Loris la Congolaise na lande miso na bike. Mère Lolo. Akenda ke son âme repose en paix. Na nyo sa salé pona ba mission na biso. Voilà. Papa, ba bi que longola ba tu baba na ba sa so ba mana sako ba to na ba nini ba tu donc
ba na bloc mo bloc à vivre la musique ya ngo bloc ça qui sko ba soutenir qui sko JB ta ba ke poto liboso ba yoka ki wera te ya ngo wera lela ki abi corrompre na ba mokili Dieu n'a jamais été corrompu et ça ko o na beta na nini wana ba o ba solo la bien hélicoptère Dieu n'a jamais été corrompu voilà donc corrompre ba mokili mais Dieu n'a jamais été corrompu na makamuno so boza nango wana les gens peuvent corrompre ba tu ba yidi mais nzambe ba corrompre ka été la vérité finira par triompher on a raison nzambe apesa sa raison to ki ba voice et quand tu ba komba ba tu buzoba na ba to gouvernement ba ko ba sala ba jeter autant filmer moi Jackie ba jonga ba ba kuluna ba ba ya machete ba chaîne so ba bunda do ba mystique pena on va toucher ba tout monde ba mabe ba ba diamant ba ba na ba veste mais ba boma na minduka silence ba pro ba zo pena mutu mo ba to machete ba nixer na machine mo boy anikami ba nixer na ba côté machine on na machine fufu et niki ba tie na sec ba otigela bo sentir niveau yo biso ça ba vanto ça ba ventir au niveau zéro bena ba tout ma beba ye. Merci beaucoup, Rondekita. Je pense que notre émission elle est vraiment très importante. C'était prévu que Tom et Campé qu'on souligne sujet parce que c'est vraiment très capital. Nous étions plutôt dans Katia Cultura Pays Vie. Alors, Tom et on peut tourner dans Katia Quartier Latin international. Il y a Kofi Olomide, Sousoukunato, ou mais on a besoin de trop tes ajustes pour mettre un peu le point sur le Z pour éclaircir moi certaines choses. Est-ce vrai que Kofi Olomide a recruté Fali Poupa parce que Fali Poupa yebi kobina. Même na Maramoyemba, Kofi atikala koyebe la Fali na yangote a recruté eka pour na Maramoyemba. Rondekita aujourd'hui, tout le monde va proche, il y a Kofi Olomide va proche à quartier latin, va porte-parole à quartier latin. Disent que Fali Poupa ne sait pas chanter na quartier latin bango ba zoaka ye. Le cola danseur et non le cola chanteur. Merci pour la parole. En pensant na banda écouter les réseaux sociaux lelo na moni concert mon invité sur les Fali sur il y a Redi Amis mais na moni Fali a joué Mbaredi parce que tant ça qui 40e anniversaire naé na moni Fali a pesa ki mbongo voilà et puis ebisa ki alinga ka mingi banzemo na bango vraiment ba bersa ni na bango jeunesse na bango. Au moni mabe ya congolais andeni congolais a timba trop le Marcelo ba ya kiyanke o bazu ya esprit wana o ba esprit ya emene ya bazwa ki wana kiyanke zake babo ya bato moni ngane na zabo il y a des fois on a passé en émission mais si on a bien la vérité yo muto bengangai o bisinga que non on a ba talent OK il faut payer mon peu au salaire peu besoin ça peut boy comprendre parce que so ba tuninga ce modèle nous anani OK parce que faut nous comme kala attends troisième génération que yo pour moi que yo za pamba donc on inspirant na rien voilà au monde ba salaka bilo ba sala yango wana mais na mitema na bango ba yebi esika di ba wuti banani ba yebi yango très bien c'est ça le mal mon frère au moni na landaka émission moko ya Kofi alobi nazwa Fali na tango mona zaki na passe et puis mes missions ba zongi sur na ba réseaux sociaux bi nazwa tango mona na déception ba mise ba kiminga OK na komi ko luka mise na tindi ba lukela nga mise na luka mise mo pembe ya boyebo explicable mo ndengwana ba ke ba zwila nga Fali ba elanga ye mise so ba ena ye so ba ko zo luka danser ba ko zo danser ya ba ka zo luka nani musicien ba na musicien na tuni oyembaka abi na yembaka musicien ayembi après na suka nango abi obina ka pa bi kutu ko bina kutu donc tika parce que au mona wenge bando ba so ko yena présence c'était o okoza oyemba mais so oze lungi et simbaka te ngugu pour affiche il faut ça monter la affiche on va 4 voilà ba Bogar 4 Blaise Boula Wera JB Adolphe Dominguez 4 ce peut pas siliki ba baxé Alain Makaba na Didé Masela ba mindele ba métis voilà so yo yage longi ya moni ba bilongo monsieur monate po en tout cas même so ba accepter voir no ga mais côté longi simbate critère ya ta on a pesaki ma danse o yaga teke o yemba bien mobina bien té OK ezaki bongote eza bena ke soko lingo ya kota kuna il faut zapper ko yemba bien ozobina pe parce que ça attaque ba mise bele ba recruter pour na beauté dans le bano eza bongo ya wenge très bien est-ce que na ba nemo ba no benga c'est le rabbi ne change pas les c'est le comment loba tout le monde a ba vidéo na ye ninga zo finga ba ninga misusu loba na bango tout ça mais est-ce que c'est le a sala ba 2 voyages ba 3 voyages moko
azalaka mwindu azalaka nzoto mikenda azalawana mawa pese kombo Rabbi ne change pas. Très bien. Na bien ngo. Parce que pour na bango azalaki na critère wana te ya moment bando bimisa Bill Clinton trop. Moi ba kokangisa mo basuki moi tenti paptara moi na mulu ba beauté ande wana. Moi ngambe banini tout ça do Bill Clinton. Oui. Alors on appelle attaque à danse. Au moins on a Bill Clinton. Alors on attaque à danse. Soit tiena JDT, ba zotala ba critère wana ezaki ba philosophie na bango. Très bien. Mais les lois comme tout ça matin mon frère Ezali mutu so ba lingio. Moi so ba lingio te. Ba fingo na marambo ba qualité na ba comme fingango. Ba mo comme ça on ba défaut. Ba qualité no mo bota mutu munene yo talaka biloko en somo ne bon te boire ça non parce que ça ba ça fallait mutu ma passe mais oh ce que moi je peux conseiller au moins il fallait azali fonce à quartier latin. Très bien. Et ça moi on a binoté c'est tara so botina moi na mona poto famille zandeni muko mwana ngwa yaka famille zandeni affaire yo ne no lati wone viens utimi kiliti Arafat Mantezolo pekose mutu alakisa à l'accès c'est le kubwaka muta guida c'est le au c'est le boka ba krina pour yebana na vie pekos animation a outil potoyer et c'est mon famille mais moi na bino o la sala fierté na bino bino mo boko mo finga o so image andeni ye kolera bilo on est azandoki tala sko image wana la telambanete azancho aliaka bato kolia yo ana magie à poto tu vois c'est ce qui se fait la musique. So nani ya koéduquer ba musicien omoni nyonso tolo ba boye na bisa ko dona musa to salaka soke zaki pena na ba mboka oyo omoni biso ba soutenir biso te yo mona de ba bengi ba biso ke allo dona ba otala ba mission to mona ba dika ba wika osomoni muta bengi yo mukotoleka to mo finga ba tukaka ali Dubaï. OK manike to ke Dubaï. Très bien. Mais biso tolo ba matière eza ba dissertation tobi mise inspiration so mona mutabengio ata pour encouragement que allo dona na tindo $100 Cara bon ça la ngoko so ça les sala bien te ba ça la ngote nous sommes en train de faire un travail pas comme les autres vous devez le faire ba ça la ngote OK yezo bagi boy toi on a deux portes bien porte étroite na porte large siko amoni bato ba kota na porte ya munene ebele bazokende mais là où il y a la mort. Mais porte à mouké, tu vas na difficulté, tu vas côté. Tu vas ka mort, on dit ngano tozui. Très bien. Les foot na ka mon frère, comme tu samate. Très bien, merci. Les foot à mouki oh yo to perdre yango. Biso zu vocation ko terre ba to zong sana nzela. Au moins mu konzamba tsa wazie ko na ba ko samba, ba ko samba. Tout le monde a le grand jugement. Alors tsa wazie ko tse den player tse je saka tena guitariste wa kombo zo kimangai. Alors ko sambisa bango. Alors tout na bango bolanda ke mission dona. OK. Bolanda ka kande kita bana ba expliquer ba o te biso landa na biso ka nani o to landa ki Marius o biso to landa na biso soki nati lokole abia très bien mais nga sina message boyoka kiti biso ça ba instrument nzambe to pesa message soki oboyi soko landi po to leki to fingi mutu te to pesi ba détail na mutu tout soit tabi non jozo ba mamba solo non mamba ba c'est ezana nzela c'est ça mais je te dis mon frère Mouto fali à quoi qu'on a monné na ready, mais ready à sa fruit à Koffi Olomide. Et c'est la même famille. Très bien. Mais l'honneur oh fali à quoi qu'on sala, c'est d'être en paix na Koffi Olomide. Malgré tout bien ça mutabuso na famille to banini. Ah papa ça papa va boire arrêter ba père biso ba beta kabiso ba sala biso ma benyo to sala bango ni. Ba père biso ba dictateur. Ba sala to sala bango nini to ndima kaka na bolingo wana akufi po leli. Mais a beta yo sala ba komoko ba mystique. Mais ça fait partie à vie et ça n'engwana. Merci beaucoup. Ce qui le fallait avoir conseil, ce qui fait avoir conseil, mutaza l'honneur. C'est où est papa, ils ont bal ici. N'est-ce pas faire bêter la station où est yaki. N'est-ce pas maman na fête. N'est-ce pas faire bêter qui na bandal, ce qui faut Koffi yaki. Maman na fête. Autant la moi na oyo formé, c'est pourquoi moi j'aime les Chinois. Moi j'aime les Chinois au travers Jackie Chan. N'est pas immortaliser, ça va mettre na bango, mettre pas. Tala n'est pas bêter Jackie. Formation maintenant ba kuba ya mystique. Yo ça va règlement. Oh bah oh lika. Abi mana fenêtre ba beni fenêtre tango na biso mais ça c'est quoi ça? Amo ça namko. Mais bon lingo Jacques alinga mettre malgré tout ça. C'est mon maître. Soko ko bomanga anima ko to bomanga tala ba beta ye. Abi pa ko bunda tengane na obunda.
Muto alinga beta pa inzeta ke alali nzete zwa nango ye mais zwa maître té. Ah, bah chinois, il y a un pambola bango, bah chinois. Merci Randekita, merci beaucoup pour tes exemples. En tout cas, mesdames et messieurs, comme vient de dire mon invité, que pourquoi dans des bonnes choses vous appliquez karaté comme il faut, mais dans des choses inutiles, n'aba makambo zali ko dévaloriser ba mers, n'aba makambo zali ko finga batu, ko critiquer batu, ko finga batu, bo tchaka vraiment intelligence na bino nyonso, mais n'aba makambo zali ko éduquer masse, zali ko profiter. La jeunesse, même si nous allons faire tinati parce que c'est notre travail. Nous allons finir avec ce sujet parce que au moins ça fait au moins 4 ans depuis qu'il est mort, paix à son âme, mon frère et ami Chico Pouloulou. La dernière chaîne locale où Chico Pouloulou a travaillé, c'est Canal Mercure Télévision. À l'époque, moi, je travaillais sur Canal Mercure Télévision. C'est presque chaque matin que je recevais l'artiste. C'est presque chaque jour qu'on se voyait avec l'artiste. Tout ça qui t'a ébélé à coup de solo là. Puis, na souvenir, moi, il y a ma casse, il y a ma casse mingi pendant Chico Pouloulou. Après 4 ans, et enfin, on a vu la mère de ses enfants sortir à la télévision pour dire certaines choses. Mamoussou Batouabi, ah, ils allaient en train de boïmawa. Mamoussou Batouabi, ah, mais pour na nini, ils ont continué à la tombe la bapota na biso, ma famille na bango tango ba mo na na télévision bazo le la kaka kozo le sara biso, okotika komba pululute, kende ko bala, c'est-à-dire mutu na mutu interpréter na ndenge na ye. Et notre invité d'aujourd'hui, Azalaka, chef, il y a groupe, il y a Chico Pouloulou. Azalaka chef, Azalaka réalisateur, il y a groupe théâtral, il y a Chico Pouloulou, c'est lui qui recrutait. C'est lui qui faisait tout, c'est lui qui contrôlait la répétition et c'est lui qui faisait tout, qui réalisait ma pièce signoso. Il peut aussi placer un mot par rapport à Marambozo Leka entre Veuve et Chico Pouloulou par rapport à la sortie médiatique naïe. Rondekita, oui. Je ne sais pas par rapport à nous qui n'a sali moi lecture quand je parle de Chico Pouloulou, on a dit que tout ça c'est parce que qui 2000 il passe en ayo. Donc tout ça tu peux dire quoi? Bon, il est déjà parti. Donc, c'était quelqu'un au Yebi. Valère Azaki Kopesanga. Bien qu'il y ait Azaki na combo, ma banota la combo n'a été. Il y a des fois quoi je sais que ah Yubanga rende pour la nini. Parce que lui il savait ce qu'a Toutaki. Voilà. À Yebi ce qu'a Toutaki. C'est quelqu'un que j'ai trouvé Azaki sincère na Yemoko. Pourquoi? Parce que après, quand la combo n'est pas boudé, bien. Mais atalaki bisika to utaki, nga zaka nani, yazaki nani, et puis abane kolinga azong atsanga na place na ngai. À chaque fois, koko ba nomo net na omoni la ye. Et na yebisa bango un jour na bi, bopesi ngai rôle, topé charge na sala. Alors ceux qui bo croire na ngote et vous a désolé parce que ngande fona salango soki ba critiquer botika ba ba critiquer ngai mais ba critiquer binoté o non peut photo pesa ba idée bo yango pesa ligne makambo bo mi théâtre mon non sto comme réalisateur voilà so fana lokami banda ko so ko ya zo ka se ko ya pani teti ya ba kolonda ko architecte ya bike awe se na disaki te na mona ka kuna masaki na 3 ma papa bon ça va to sala ngwana tsamungwa bo bunda Neso dika futa loba. Oh, pilipili bolingo ko swana bo swana boko bunda. Libale ko kufa. Mais so botie dialogue, bo wono sola sans problème. Po biso to la principe moi kala makaba to pilipili bolibale za bitumba. Ah bitumba, bota bitumba kasi. Pilipili mungu bolingo. Oh libali suli so fimi, surtout bana basi bazaka za makasi te. So c'est na robeta obeta. Yo ka so neo ta makata ngobeta pa ali lobi libale kufi. Alors, ngai Likama départ à Pouloulou a Kendal roi voyage pour moi. Ok. Oui. Parce que tu bengani na ye, pour te couper na semaine ozoya, tu couper na ngote, ba yebisanga akufi pour belate alala na butu akufi. Aloba na nga eloko te, do akenda na maloba. Très bien. Et ça va mort moko choka. Je pense que Boniar Kanyar pas kufa na ye, pas zoaka choc moko, azana vie na ye. Il y a idéologie au vie à chaque fois le gars va vie na ba sola mais avec que mukande maman vie à kufi. OK. Wono tuna bato parce que aloba nini atikela kinga. Aloba kinini. Webi so ba nini? Nini. Ayeye mawa. Ba komela ba nzemu so bolanda ngote.
Ngache yoka dernière parabole ya kula mambo ayeye mawa nani akose iye na leliye kula mambo iye mawa atike kaka ayeye mawa donc ngai nazwa liloba ya suka pululu te abona banga rendez-vous simba tango zo so ba film oyo pourtant pululu asali succès ngana za quitté ngana mama nzambe kuna na kota changu na viva qui était alors tant on est kozonga na centre kotoyo to kokutana ya regreta bien na ke bangola na sele makambe belé aux quitté pourquoi bon to zonga sa makambe to yaki na merki to bani makambu ba finaka ye ba tiaka bouton na ba producteur mais grâce à ngai oyo na vandi awa na zongi sa pululu bobeta na ba YouTube na bino bomona pululu azokatisa randekita na kitsuka kuna bomona dernier gag ngam na komi ya ngai ngam na komi na filmer na réaliser et wa to na Olymputu hein malgré mo olipa azana caméra mais ba boule tout bomoni wana na yena sate ba ba yena sati na mai ngana koti alinga kata ngana braza abi na ngato lala na île moko kuna c'était moi donc et puis tant to sanga zo kwa na ngote ba si ba fina e ba bouton na biseke eloko oyo ko simba to kenda ko sa l'émission mais après mission bi ke to ko sa ka mission pa matin toi ba toi masano faut to sata moi gag mo boy to ko boka papa gag wana yango ekanga et donc yango ça donc il quoi chef d'œuvre quoi il ko suka pour lo sala gag wana ona sana e wana ya Mike donc pour moi tant ngolo makambo ya koko bon koko to solana e koko na charge bana batu baloba na bonde balobaka mais est-ce que va bénéficier na ba droit au bactère au batikaka parce que ba sokoda ezali ba nini ezali ba droit ba mibana parce que famille nyo sondie ba zonga na ba Angola famille ya kota mama na e bon est-ce que koko azwa po bana pour bazali pour atiki bana bana na fuba vivre tambo ke tinde azwa mobali musu o soutenir yo kama mo soutenir yo tinde ke so mobali musu mobali atango azwa so ba nyo ko la bana ya pour bolo baskoni parce que baba un artiste il faut pas la bien bon ce qui le koko pour la mission te soka lobby ke mutabuma pululu ce qui nani bon na ebi na te sur le binani mais soka lobby ana ba demande d'explication même pas dans ngamo parce que ngana zo na kota ba conflit pas ba tebele ozo côté la koko ndenge to zakina koko pour ba no ba ke koko mutabomi pululu mais na ebi ça on ndenge to zakina koko jamais ko ma pululu parce que la vie ya koko ezaki dépend na pululu ba comment qui est le moko. Alors, Koko, je ne pense pas. Dans l'andimia ngoté. Mais ce qui est là révélé biso, bon. Bible opinion son Koko il faut m'en empoisser ça. Toko ko kanga ngoté so alinga bimisa mulili, abimisa ozala ezaka bien pour na biso nyonso mais ça ne sert à rien parce que à ça qui enda de te perdre déjà. Tokuta na kaka mukolo nzamba olinga. Tokuta na parce que David abaki biso ne to kende vers bango mais bango ba ya souffrir bisoté. Bien. C'est vraiment une dernière phrase qui va mettre au point final à cette émission qui a été réalisée par Damavi Kabea. Et puis l'invité c'était Randekita Luzolo qui nous a parlé de tout le sujet qu'on avait à développer. Aujourd'hui, il a eu les temps vraiment de parler. Alors Randekita, nous sommes arrivés à la fin. Juste, conclure en une minute. Qu'est-ce que tu peux dire pour monsieur Sila? Et là, on a le ministre c'est Moukou Cézalike. Bien. Ndenge nzamba kela biso na mokili oyo atinda biso pona beat moko. Sala tu na vino ko sa beat na yo. Kozala kwa Hitler te. Akufa na likambo luko gato yebate akenda bo. Alobango na mutu te alobate nini osala na batu Hitler. Nini? Lelo yo poza kwa Hitler. O luka nini? O modeste o luka nini na muziki. Beta kaka ndenge zalaka nini ozo luka. Donc ngai na yebi ona lukaka pe ona tindama na motei mais batumsu lelo to mona bango zaki mutu mo boye mais comment changer na ye likola mukile comment changer ba to zonga na ba valeur na biso to kotika exemple so mukile biso to zate to ba keta nzamba saki adana FFC bango bo cultiver jardin pe bo garder yango so ki yo posate faut tika message na bana na yo cultiver garder ya moni nzamba Abraham nzamba Isaac nzamba Jacob afa ba kufa ba benga bana mwana yaka papa na biso nzambe akuta ena ngai ayebisanga ke tokoma peuple mo puissant peuple grand ngana kufi na ngana moni ngote mais bino bo continuer marche eko simba akufi Abraham ake Isaac azu a continuer tanga kufa bengi Jacob mwana papa tika masolo eko simba bana Israël ba ngwa ba koma na pays marme simba peuple uni peuple fort
grand prêtre. Donc, on a le. Mesdames et messieurs, si cette émission vous a plu, n'hésitez pas très surtout de lui dire merci, c'est lui qui a réalisé. Et n'hésitez pas également de rester comme abonné dans notre communauté. S'abonner, c'est gratuitement. Abonnez-vous, partagez la vidéo, partagez le message, likez. Restez toujours dans la communauté, car ici c'est une question d'organisation et de professionnalisme. Quant à moi, je vous dis, on se retrouve dans une autre émission. Au revoir.